Bandeko mbote mbote bisika nyonso bozali bozolanda nga ndeko na bino Simon Poso Lobito mobala pembe ti na Dubai mobala leki libongo nelengi ebele te bokolia bongo ndumba zwi permis papa lupanga beli liboma keba nyoka akoswayo ndakala melingando nyawa kangi balon okende boy mibalo bakabaka te suka batikala bango keba nyoka akoswa bino ebele te bolia bongo ato tselongi ya maokolia te keba nyoka wana ya ye te oso mona wana ya ye te la keba nyoka balelo sona ndonge bandeko mbote bisika nyonso bozali grâce ya Jésus de Nazareth ezala bino etambusa bino nyonso epesa bino kimia epesa bino oyo elingi motema na bino amen bandeko namonaki bato nde bobengai nga avana na banda nano napesi nano mes condoléances epai ya famille ya Basege oyo azalaki epai ya azalaki epai ya nani na epai ya jibe pia na abanoko sepelisa biso autotika biso namoni bateneli information wa yaya tout est vanité de vanité eloka malamu ngana mo eloka sikanga na mona kana te yaya yanga na kote mususu soko moni lika mususu otalisima na yeki maboko pamba na ozonga maboko pamba papa otiki na yo bana mama soki ka kokanisi ke na yeki maboko pamba na ozonga maboko pamba tika vanité de vanité tozaki na sege atiki biso te tozaki na papi mokiki ati parce que toloba mutu na mutu azana place nazokita na ri totika na biso te boye te yaya eza mona tina te bana mama nazongela bino nyonso biloko mokili kotika nango toyaki maboko pamba tokozonga maboko pamba yo yaki maboko pamba oningo tikala enyongo buzoba yango wana napesi moi mes condoléances na famille Sege de la part de Simon Poso Lobito napesi manzamba lola abondo vraiment bino apesa bino kimia makambo eleka malamu ekeni pe jibe piana pe na souhaiter mes condoléances na ngeuti pas Simon Poso Lobito vraiment jibe piana courage nzamba apesa biso Sege nzambe pas zwi Sege tozwa kaka lokumu na ba circonstances nyonso amen. Bandeko na ye koloba likambo bandeko na biso oyo ya bana matete boyana bana matete bino bongo bino pe bosola mabe bo ni bosasiko biso de yaya bana matete eloko bino bosali ya 70 ans na ndenge na ba français biso ba belge za 70 ans yaya te boza féliciter parce que na vandi na bakomine bele bakomine to vandi nanu na yoka eloko bongo te ate so bato basali malamu ngana ndimaka nanga bomoni yango na ndimi bino bana matete na ndimi bino parce que eloko bosali ke 70 ans na bino bobengisa bato baya yaya eze loko moko esalama nanu te soki babina bino komine moko lobi na ebite soki mse bandi sika mais bandanga na koliti ndeto so kolibo na mona nanga dandu te atesa na bandele sika na vanaki ezala kasavubu ezala ngiringiri ezala bagombe wana biso ntozalaki bama campagne na mona na ngeloko ane salamate bana ngi na yoko mona likamoni sami pa ya bana ya nini ya tete kamata boumela mais siko eloko ni ezo boma bino boyoka nezate parce que tant nini eloko fete sala maka to benga ba tebelete to benga msuba ndeko msuba ya poto to sepela bongo sengo mais siko bino boningo bondo kabona pona ni bokabona pona eloko ya eloko wana bosali ngana pesi mino coup de chapeau kende libuso mais boningo bebisali solo lisusu kwa nini ko ngape nazo ya bobenga nanga ngape nazo ya na oya kuna na oya oye ko ya eya ngape na ko ya eloko bino boseli bato nyonso na poto tosepeli na bato bazosepelaki bino so boningo bebisa likambo héritier soki na landi ebe héritier atanga na matete asoma lupango na matete parce que lelo soki nde bino bosoboya beta wana boyoka nde toke malembe tosolola oyo eza masola bana kini parce que lelo soki mira lupango ekwei bakobenga na biso responsable ya lupango wana mais responsable lupango wana eza héritier
héritier wata sosole siko lelo soki babiba konte ba konte wa mina matete mais siko ndeli boya ki abeta concert kuna parce que yaya matete za munene boyo kana bande kuna bana membre to silikate matete kwe parce que biso beto na lupango na kunda quartier kunda wana côté régie des eaux wana côté police ko biso pe siko soki ngapna ki na mona matete mona matete ngape yeyo quartier kunda wana lupango wana kwa mibalo wana kangama ngape yanga wana omoni siko tengibo tabanda ko bima tokomo bima siko nde songa na badoko fana ne sona sana mona matete mais siko so migo wana kwei ba benga famille poso ba ko so migo kwei banani ya biso famille poso siko ba ko sa biso mto kotonga ngo siko nani wana oto ngapi mona matete erita sisi class kuna asomi lupango kuna afanda kuna siko bonbolongo le botsayi wapi ya botika ba rankini wana botika ba rankini wana te boleksa fete na kitoko bana ma eloko bosali bana ya nini ya matete a féliciter wase kwa biana bina uteko beta awana na yu arena Adidas toleka ye wana so na tengi ba bosala bato opea solo ba bima kuna so na te ibrato piana na moni kuta alobi na nganzi atinze mongo na les séparables nzembo wana na yoki bana mama bano yo bakubuma mbuku nzembo wana yembi eza ngo loko sapi ya olobalba mingi te boko yokango ngabi po ndili boningo yoka ba nzembo epesa ba deleli sabato epesa ba tuba mawakaka abinanga oye ko ya yepa mona matete fabrication métier noir mona matete obozo ezo kende lizo fabrication kolanda wana te kolanda batute beta nangi babibo carbone mutu sana ngamu na beti na ye kama pape ndenge nazo kana yo na kotsona minati ndenge nazo kana kama pa na kotsona minati ya ila yo moko yebe longo na ngalo oso aboko lo baba yo ka ba bom memele video na kama pa o mona kana matete na ko simonela mana ola sope ngapi na mona matete ba petit na ba osimba ata ba petit na ba matete bo simbo ba petite bo simbe na osimbo na matete yo zela kama pa amona matete awilo longomba pa amona matete parce que Patricia Longomba ndeko na mwasi ya ba oye bisangapi soki na bosa ni tawilo longomba sa mona matete Emilia api mwana matete use bele ko bana nzam na bosa ni banani lisusu nani ige bina file leki na motema asapi mwana matete mwana usunani basapi ale pela pe bazaka na matete si je n'ai pas oublié Alain Pela ça rappelle ma tête qui Nono Fuji pe être na bossa neta mona ma tête bas ya bo bimi sa bato belé na ma tête wana musu bolingi susuni bo bimi sa bato be misu sunde to so na bo ko bana ma tête bossa mo belé wana eloko nini lisusu bokabo kama pa sope akobeta kote na ye héritier kote na ye fabrikas kote ekendaka bongo likende lizonga yango boningo motya rankini leloko wana eloko si bosali ya kitoko boye siko boningi siko héritier beta te na ndenge nini yaya mutu asomba lupango kuna atangi kuna bafutaka mpe mponeko siko bino eloko ni bolingi te bobebisa nini na bino te eloko kitoko moko bosali eloko kitoko bana matete biso to apprécier yango parce que banda na vanda na Kishasa na kolibo na mona na ngeloko wana te bon eloko bozwi idée bo fêtera le 2 janvier non vous êtes à féliciter mais si vous bobebisa bo tire héritier beti côté na yi parce que ça lokola manifestation moko bato na côté na soko lembi okota la fabrication soko lembi okota la karmapa ekendaka bongo busala bate bele ba dingwe pe kuna bwa obina ba sopela ka bino bata bele bata makasi na bata ba musique bosa kuna mo ibele mais soko organisation nini bozo sala bonibo bibisa ko organisation eloka muke ndeko na bino pe azape ata somi net biso somi na bandali kuna net lupa na biso na bandali na batete soki net lelo mire ko bako bega biso poso mire ko boya ko futa bo ba bega mukolo lupango isaka pe nege ritsazalit ya butika buloko msupeza ya ba distraction ko butika buloko msu ya ba distraction wana bana matete
Bolingo bebisa lisolo kitoko. Obi kitanga na yoka ngabi noko ba keno yebite noko ba kena ipupa ngabi babina noko ba kena ipupa noko ba kelia. Oyebite ngabi nini. Excuse. Obana matete base ngabi. Ya nanu na yoka ngote. Na tunu kuti Ibraton pia ngabi. Ibraton eloko munene bwa bien. Abi po mona ke makambo bozo évoluer na bien. Na moni pe bana matete ndebo aki sous désordre. Na moni kita po mingi bakoma luka luka na bango mbongo. Eloko nini ngo oye ko sala na vraiment ke bokende soki ndenge nini bosala ndenge te. Bosala eloko na bino kitoko bato ba parce que toko benga batebele ya msube jibe piana je crois pas parce que le col a segé kufu na ebite soki akoko ya pe ayiko sepelisa bato bazebele wana boko benga pe ba depliki bobengi pe ba miel de son wana bako ya nini eza le manifestation eza fetsa munene bino musoka sapona ko 70 zawa 7 na 0 epesa mina mutu nyonso tote bunguludia eze loko moko bo sepela na baninga nyonso bo bengita bangwa ata ba manda chantol bako yepe ko sepela na bino basa bandeko na bino ata mbili ya ben akoko ya wana bo bengisa ta ba muziko pe ya selemba wana konono banini wana to banza suki nino ebeta na selemba nzeba bakongo na bo bengi ya batando banini ya basaka nyonso wana ekisala bino mo eloko moko abie siko bino komo kabula siko iritongo bozo bimisene étranger la Sylvie Immobilière nazo c'est la prime d'activité na omona signété na rappeloka Odeti nzongo yanda yepa no na bangi la raté na sens wana ekenda kabungo pona ngafangana puye eloko wana tekele bumba keba nyoka auswa yo na omone loko te bino na nani liksongo mboma na ebi makambo ezana ngokuna na sanso na bana mama nda ebi te so na lobi mabe bolimbisanga matete nde to yebela kango zaki na denso beaucoup baki bata denso mama biso misupoto koma matete na yeko yeba matete kana kimukolo yo mais lupange sana matete mena katse kunda wana mena yeko yeba ngona kimuko siko lelo beaucoup bochange bato bakoma koluka mbo bobimisi ba misisa sorte na sorte matete pe koma mwa pio mais eloko bo 70 ans mutu na mutu akoluka pe nde akobeta na eza ngelo ko silika te bana mama soki eritsa kobe mais avanda na matete wana ndako neza na matete asoma ndako na matete asisi na matete botsomona teke eloko ngo eza nango na tina te totsa ba polémique nini botsala na kimia bozwa kimia bana matete boyokela ngai nganoko abana ya baleki noko baleki papa ya bana ebele ngana bike bana matete bakoyoka nga bana matete oye bosala eloko wana bana matete ngana kosepela soki na moni eloko na meleki botiki ndeko na bino pa beti fabrication pa robet kasi sala mo te batela côté na bango bazobet ba terre bosa soki pe na bosa soki na 60 terrain na yebi to bokaboli kaboli ndenge ba klasaka busuku bosoluka eloko kabo bunda pona wana bokobebisa masolo bino mto sa inauguration ya babiloko wana bofetaka chaque le 2 janvier eza nga vraiment so bosana kimia na kotinda enveloppe na promettre bino soki kimia ezanga na kotinda enveloppe na mangana ngi nga moko na kokita na mabe na kopia mutu te nga moko bopesi pe yanga pe na pesi bino to chanja la Pascaline Ponderes yana Jenny Ponde na grâce à Ponde leki ya Francine Ponde ye wana ikenda kabongo yana Babu Ponde bango wana famille Ponderes ya ndenge na zobisa bino ndenge ikendaka ebele te bokulia bongo bisomba somoko somba sosa stérile ya goyo ekomisi bino kanda bisomba somba okosomba sosa stérile abotaka maki to komikana omundelo onde komisaka bato la ndakala melingando lufula kari abwaki mbongo landa so ekomi ayo keba botikala bambongo na bina keba nyoka wana na sansu wana ngana félicité bino bana nini ya matete soki na yoki kake bino bobeti bato na bato babeti kote na bango bana matete eloko ngana kosala na koningisa matete mais condition na nga botika baninga nyonso babeta parce que na fete ndenge eza tobengaka bainvité te nakobeka mpe ngabi nani manda chante yaka
miel de son boya kosunga biso kuna bo bingi parce que esala moi harmonie moko makasi na yebi ke vibratoire ensemble na matete ya koya na ndenge na ye tozo benga siko batali banda matete ce qui me fallait ça la Kishasa bobi fali poupa ya tobe oya ko sepelisa biso na matete akoya kaka parce que ça une fête ça grande fête bino mozo songo di sukumo le moko le kwa tingilu tsakala bo mo ngolo kwa ka tokisa mekisa te sala siko yo sauce bongo sala sauce bozo potana na sanso wana na oloba la bino ebele te bokolia bungu ndumba super papa lopanga beli libuma keba nyoka ahoswa bino na sanso wana bandi kovanga na lobinga na sepeli ne loko wana na sepeli na makambo bolobi nzamba lola apambola bino pesa bino kimia amen.